Mbeka ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso la pointe, noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. J'ai dit là mon abilo nyonso bo sepela kolanda info lingala journal peuple pour la peuple la lombango to fongola il y a le 20 février 2025 pour hôtel Sabino ndenge président ya chambre haute ya parlement honorable Jean-Michel Samal Konde Kenge ayambaki na cabinet na ya mosala kuna na palais du peuple mokola mercredi 19 février ambassadeur ya ba États-Unis d'Amérique madame Lucie Tamlin pour l'anda ba détail. Liboso ya bapandisango ambassadrice ya ba États-Unis d'Amérique madame Lucie Tamlin atalisi ndenge ayaki kokutana na président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge epai wapi balobelaki situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo kuna a exprimé solidarité na bango envers peuple congolais pe lisusu a condamné agression rwandaise na ba M23 kuna bazali ko soutenir fermement intégrité territoriale ya République démocratique du Congo abeleli na accord ya ko cesser les faits pe ko créer couloir moko humanitaire pour na kosunga bato oyo bazali affecté na violence pe lisusu ba partie prenante nyonso bakuta na bongo na table ya négociation na contexte ya processus ya Luanda pe ya Nairobi wana ezalaki déclaration ya madame Lucie Tamlin ambassadrice ya ba États-Unis d'Amérique pe lisusu atalisi ndenge États-Unis babeleli na ba policier rwandaise bayeba solo ya ko libérer territoire congolais pamba te États-Unis azana intention ya ko utiliser ba levier na ye diplomatique nyonso. Premier ministre Judith Suminwa azalaki na séance de travail na quelques membres ya gouvernement na ye pona kopesa bango ba orientation ndenge nini bakoki ko expliquer na bilenge genèse ya guerre ya Est République démocratique du Congo. Nathalie Kaila hérité Mapindemi. Lundi 17 février 2025, gouvernement central va s'engager dans front ya éveil patriotique pour la appropriation ya histoire ya guerre ya Est ya République démocratique du Congo et pas ya bilenge ya RDC. Natina wana premier ministre Judith Suminwa Tuluka azalaki na séance de travail na quelques membres ya gouvernement na ye pour na kopesa bango ba orientation pour na histoire ya Genève ya insécurité na Est pe ko expliquer na bilenge ya ba couche sociale nyonso bazalaki invité na séance de travail oyo ministre ya communication pe média ya enseignement supérieur pe universitaire na éducation nationale ya jeunesse éveil patriotique ya tourisme ya culture et art patrimoine pe oyo ya sport na loisir bosimbake na combat oyo ezali engagé contre régime ya Paul Kagame elongo na ba supplétif na ya M23 chef ya gouvernement azali kokana ko enrôler bilenge oyo bakozala ba futur dirigeant ya mboka pona kotelemela
ko barrer route na désinformation autour ya mobile ya guerre économique oyo ezali imposé epai ya Rwanda na nord pe na sud Kivu pe lisusu ko créer race moko ya ba défenseur ya makasi po na mboka na biso. Idée oyo ezali bongo ya kosala ba professeur ya ba université pe oyo bazali kotangisa science ndenge nini bakoki ko s'impliquer to pe na ba enjeu ba étudiant oyo bazali kaka ba étudiante kasi bakoki kozala pe réservoir ya ba soldat ezali kaka po na sens ya kokende na sima ya ba téléphone te bakoki pe ko contribuer po na ko freiner propagation ya poison rwandais awa na République démocratique du Congo. Bosimba ke bazali pe na besoin ya ko expliquer bango ba enjeu ya conflit oyo bana bayeba eloko nini ezali koleka réellement na République démocratique du Congo. Pour na porte-parole ya gouvernement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka bazwa ki ba directive ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi ba action ezala vraiment coordonnée pour na kolobela ba guerre oyo ezali na nord pe na sud Kivu. Bango bazali ko se préparer pour na lobby na terme ya ba stratégie compréhension pe makambo ya ndenge na ndenge. Bosimba ke na nzela ya initiative oyo premier ministre azali ko placer na première lune pour na ko sensibiliser bilenge ya République démocratique du Congo bayeba na kozala na bolingo ya mboka. Ezali plan ya action oyo ezali na kati na yango ba secteur clé ya interaction directe elongo na bilenge ya République démocratique du Congo oyo bakozala présenter epai ya ministre na meilleur délai epai ya comité en charge ya élaboration. Ezali bongo pour na chef ya gouvernement ko répondre na besoin ya réforme essentielle na période oyo pour na ko rendre accessible histoire ya mboka na biso pe ezala enseigner na culture pe na tourisme. Commissaire provincial ya la police na Bokambemi ya moko général Blaise Kilimbalimba ba transféra qui mercredi 19 février plus de 304 kuluna na prison ya Luzumukuna na province ya Congo central. Bakuluna oyo bozali komona bauti na ba différents cachots ya la police à travers ville province ya Kinshasa. Objectif ezali ya ko désengorger ba cachot ya commissariat provincial pour na ko entamer na ba nouvelle opération ya lutte contre banditisme urbain après quelques cas ya évasion signalés na ba cachot ya ba certains districts na capitale ba zwaki instruction ya ko vider ba cachot pour na ko extirper ba mauvais citoyens oyo baza ko tenter ko semer ba terreur pe ko perturber ba bons citoyens à travers ville. Wana ezalaki déclaration ya commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba. Bakuluna mosusu bazali condamné au cours ya ba audience foraine oyo organisé na ba différents tribunaux militaires ya garnison ya Kinshasa. Bazali poursuivi na plusieurs chefs ya accusation ya terrorisme urbain, extorsion pe association ya ba malfaiteurs. Parmi ba détenus, kati na bango bazali sous mandat d'arrêt provisoire et pa wapi ba audience foraine na bango e kolandama sur place kuna na Luzumu. Aveni Irebu na commune ya Kasavubu penepene ya marché Koweït ezali ya kobeba makasi surtout sombula ebeti vraiment esika rotia lokolo ezate héritier mapinemi. Awa toza na commune ya Kasavubu mingi penza penepene ya avenue babengi Irebu na direction ya Kasavubu oyo penepene ya marché Koweït ezali ya kobeba makasi bino mokobotala soki mvula enoki ezalaka opesi mbwa boyi population azangaka ndenge ya koleka voire même mituka tope ba moto bazalaka na ba difficulté makasi nzoka nde milieu oyo na avenue Kasavubu ezali vraiment fréquenté na coin ya Irebu ezali esika oyo batu ebele ba fréquentaka yango pona kobongisa ba téléphone pe kosomba ba téléphone na bango ya occasion kasi ndenge ezali ya kobeba même ba coopérant bazali komilela moyen ya kosala cop malonga ezali te nzoka nde milieu oyo tango bato bazali ko fréquenter yango ezali pe tango bango baganiaka ebele aweza mai tokindaka makasi soki leta kozwazo solution makambo te biso bateknisien mboka oyo tokokoka kosala eloko moko te awa toza balola fe nde bokobalanaki tolobaka bana bazotanga awa
tofuta bandaku awa nakokima velo tene na mona ngai dindi boye mais c'est le journaliste azana zola na ngai population baluki ezo solution tozo solution makambo oyo tovanda kimia ndenge omoni boye soki nameki kopesa mwa explication moke eza kaka ke balabala ekoma nakobenga ngo bopermettre ngai charge ebele c'est-à-dire bato bayaka baza mwa ebele na balabala alors par jour to ya salubrité eleki mingi tellement sikoyo mécanisme ya koévacue yango eza nanu te bato wana na bakolo mapango na batechnicien baza obligé ya koutilize terrasse comme esika ya kobwaka matiti. Souhait ya bana nyonso ya commune ya Kasavubu pe ya Matonge balobi coin oyo lokola ezalaka fréquenté ezali penepene ya marché Koet esengeli babongisa nzela po soki mvula ebeti bapemaka pe na kimia olie ezala ya kobeba ndenge ezali. Population enfandi na avenir révolution kuna na commune ya Selemba o bango bakomisa na bango ka niveau principal esika na bango ya kobwaka bosoto. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa bakomisa ka niveau principal oyo ememaka bamai pona kobwaka na ba rivière bakomisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge babwaka ka yango kaka na ka niveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko Mbao meba tondi si tracé tondi ba secteur ba ya rochaka na butu bele ba tondi tracé mabe ko balungu na ba salité o tracé za la bien komine za la ba salité to yeba te mais to mona ka ba salité soki ba maezo ya na ba fulu pe kuna na wengi yake bele awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki po na mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka po na bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao. Na kula enseignement bosengeli koyeba ke ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba ba kendaki visite na ferme po na kokolisa connaissance na bango bolanda moko bango ndenga lobi. Complexe Mama Pemba toyaki awa pona classe promenade. Oza classe ya nini ya ba classe te ya ba salle te. Eza classe promenade parce que totambolaka na lié moko boye selon ba thème autoza nango chaque semaine. Maintenant cette semaine nous exploitons les thèmes de les oiseaux de la basse-cour. Ya wana sikoba na bazwa ki sikoyo l'abstraction maintenant toyé pona concrétiser matière na biso. Ba toucher, ba palper. Au moni, pour bana bazaka curiosité, il faut asimba, il faut asimba amona, donc a goûter na munoko, donc yangwana to yeskoyo ba vivre ngo siko na komona. Ya to ko laksama les oiseaux de la basse-cour. Où vivent les oiseaux de la basse-cour? Ils vivent à côté de nous. Ils ne vivent pas dans la maison comme les gens, mais on met les oiseaux de la basse-cour à côté. Nanda kuna bango babengaka basse-cour. Nde yango na to expliquer bana to lakisi bango quelques oiseaux eza sur place. Le reste c'est to lakisa bango nde na sima. To laksi bango les canards, to laksi bango la poule, les coqs, ba moni ba toucher, en tout cas to expliquer bango comment mangent les oiseaux de la basse-cour, ils vivent comment leur corps, ils volent comment, donc c'est ça. Yango na toyo ko lakisa bango yango en tant que complexe scolaire Mama Pemba. Donc merci beaucoup. Topé Sebino merci. Pe ça mo continue biso pena excellence. Nerombu mufu wa banga moyo double bacha tolingaka mingi. Tolingaka mi pona ozo sale la biso pe azo koba ko sala. Vraiment il est vraiment un bon patron pona biso vraiment. Donc nzambe penza Baxela ya sopele ba bénédiction a sopele sous ba initiative o ya bien o ezana na mutu na ye alinga te to la nzala donc vraiment
il vit bien comme un blanc. Donc, te remercier ici quand Zali, Nzambe, abatela ye, apesa ye longue vie. Ciao. Papa Néron, nous t'aimons beaucoup. Si tu n'es pas à Kinshasa, nous sommes malades. Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade, Papa Néron, nous t'aimons beaucoup, Si tu n'es pas à Kinshasa, nous sommes malades. Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade. Mosala ya kotonga bâtiment administratif ya complexe scolaire Mama Pemba ezali kokoba kitoko bona na badezai. Na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, oyo ezwami na commune ya Kisenso, misala ya botungi ezali kokoba si kokoba. Pamba te yemoko initiateur na yango honorable Nerombungu Mabanga moyo alingi bana batanga toujours na ba bonne condition. Botala awa construction ya bâtiment administratif ya complexe scolaire Mama Pemba, misala ezali kosalema kitoko na absence ya yemoko initiateur na yango oyo azwami na Bembo, kasi numéro 1 ya personnel, Monsieur Robert, azali ko superviser misala na ndenge ya kosakanate, même ba bâtiment oyo etongami ya kitoko makasi, pona institut technique médical, item ya complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezali ko salema awa, pona ko permettre bana nyonso ba kolinga ko sala médical, na complexe scolaire Mama Pemba, na item na yango, ba tanga na ba condition kitoko, selon information tozi sur place, ba bâtiment nyonso, ezali déjà prêt, pona koyamba ba élève na septembre oyo ezali koya enfin que item eye bana kozala déjà opérationnel. Numéro 1 ya personnel Monsieur Robert a pesi l'explication na micro ya Info Lingala. Toto wa bâtiment administratif que ça soit l'étape ya ba socle. Le tient la socle moko oyo ya on te déranger absolument parce que mai manobi ma place ango na ba salité ya ba dans la où c'est ça qui wala. Alors nous sommes obligés de faire comme matin souka dans l'ouana pour et déranger colonne na tout un jour. Il y a besoin de ba difficulté. Ce qui le long avance ni que si les sangonio surtout de dégager des chaînes surtout dans libanda pour couler socle wana na ebike lobby to ko banda longre na peut to bani l'élévation ba fondation. Bon simba pe boyiba ke item awa ekozala déjà prêt. Institut technique médical oyo ezwami na Mama Pemba na commune ya Kisenso ekozala opesi mbwa aboyi ba parents nyonso esengeli bobongama déjà pour na septembre item ezali kobanda misala na yango awa na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombo. Commune ya Kimbantseke eza na problème makasi na likambo etali bongo mai ba reporter ya Info Lingala ba beta kitour na Kwankuna. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi botie la biso mai toza na posa mai botie la biso mai pasi ba mai tozo mela ya mabulu toza na susa mai botie la biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté msuba mai ya mabulu za kitoko te de souci za ke gouvernement pas fatia avec la biso mawa ate la biso koto toza problème ya makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso beto sepa gouvernement na eto betele pe suma boko atika te lemba kitoko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse 33 ans na service ya peuple congolais a souhaité ba meilleur vie na ba client na yenyonso. Moule sika ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso.
pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. olinga olata sapata kitoko place eza se moko na 7e rue limité epai ya Papa Griffe. Pasi na ngai eutako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona bakongole nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors ke bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment mosala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable et à la chaussure et à la sandale et à la ceinture et à la sac pour la cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimina le le mort na dimina le mort ateza le mort na comme ça le la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. tokomi na ntango bolandaka prévision météorologique bolanda ya bokebi nyonso mpona koyeba ndenge nini journée ya vendredi ekozala bongo bolanda yango à travers image oyo.
Yoni nasilaka te info lingala journal ya peuple na peuple ya jeudi 20 février 2025 yango ekomi na suka peuple na zane esengo makasi ya représenter le bino yango soki bosepelaki nango bopesa merci mingi na Nathalie Kaela Kapenda oyo akumbelaki édition peuple azaki assisté epai ya grâce na sima caméra tozalaki bongo na Igor Tingi montage esimamaki na Fabrice Lundombi journal ya peuple na peuple za supervisé epai ya héritier Mapinini bandeko botika malamu. Au revoir. Moule sika ebandi oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.